nakotia lisu makolo na nga na fimbu te nakotia lisu makolo na nga epai ekeni piana te ken aza démon makambo na yo potion magique tondeni nazoyebiso na motu nyonso tu oyo azotinda lite ya kanda mpona intimidation cérémonie tondeni baakside koya na mboko oluki ken piana otindi bato baluka ken bokomona ndenge bato bakobela bokomona ndenge bato bakorepentir na mboko bato ebele bakosila succès ekosukela biso mabe awa sikoyo ekomi ete po fo tobwaka na sikoyo bamaladi bambato ekobwaka mawa nayebisi yo naotya mai na monoko teki Martin Engi asaka na bato na ye asaka na ngai te ken piana makizembe fimbu na fimbu ndeko na ngai ndenge ozomona nga boye telo bible landa basakana na bible te telo bible poko seli kenima merci basakana na bible te mais ya komo sakana na bible akomo sopela bible ba mungwa ozomona niveau zo sakana na bible ko bano sopela ngo mungwa problème esa te ken piana Martin Engi yoka place au bien bimisa nyonso yoko seli ken makambu abimiselo bible omoni na mboka oyo église nyonso yoka kekenda sango ngana sambela na église wana banganga nyonso yoka ya Kongo bakenda sango ngana kota bandaku na bango landa biloko na zoebisa yo po keni piana kobangisa ngana eloko te bon makambo ya ye koloba ye moko est-ce que tango tosalaki émission bamelisenga ba whisky azalaki ye moko ye moko te tango asali émission wana fala abenga mbuta abenga valdi na ye moko na plateau basote bible ensemble babwaka bamungwa ensemble siko kena mbuta ete ponani soki nasombelaki lite ya kanda bangi soki nasombelaki lite ya kanda whisky nzambe na ngai namona mabe na semaine oyo soki yo bomelisaki nga whisky te na pesi yo pe 48 soki prophète Emmanuel Lidodi ayambi yo lisu na bureau lobanga naza mosala nzambe te nga pe na pesi ye 48 soki ya melisaki nga whisky te papa ken aza na basokisa ba whisky ebele akokomelisa o whisky spirituel akokomelisa o whisky physique parce que aza envoûté soki osengi pardon te lite ya kanda okotikala kozwa jamais na vie na yo appel lisusu ya mama Olive ndenge asangisaka bacomédien mpo na yo histoire c'est fini esika tozosala buzoba na biso ya salite ya nkele ya nyei kokotisaka komwa mama na makambo te kokotisaka komwa mama na makambo te po mama Olive Lembe Kabila ndenge asungelaka biso atalaka badefo na biso te ngai nakeni piana nani oyo tomanke ete na mboka oyo toza bato ya mifinga makasi ngai nakeni piana oyebango nayebaka papa naza moto ya motu ndeko na réputation na ngai mpe ebeba na mboka oyo oyebi combien de bato babengisaka ngai bazaka na mposa babengisa ngai me batalaka te motu ebusha bakobengisa ete na misengeli na ngai bolimbisi baplace oyo nyonso nalekaki nalobaki mabe mpo na makambo ya mama ni mama Olive Lembe Kabila initiative plus ndeko na ngai tika mama wana adoptanga makasi mama wana adopta ngai mikanda oyo adoptela ngai nanu bachante mikanda te ke Martin enkomeka te kote wana bofuninga na mama wapi omona babo ya mwana ye pona makambo ya songi mama Congoli solo tata pambola yo ndenge tangu nyonso bozwi ya kochanga micro boye vraiment na pesi mbote na ba diaspora pe mokili mobimba na ba nyonso ba pesa ngai confiance kolandisa mana musala onga na sala kaya ko yako sekisa bango pe ko betela bango masolo pe ko kota na ba actualité kolandisa manenge likambo ezokende na pesi bino mbote bisika bizwami bino tata na ngai ya likolo apambola bino Martin Engi na bengi yo pamba te na bengi yo okita pamba te ngai bayebi nga nazali te ya kanda bayebi nga mutakala na nkolo bayebi nga frappe na le frappe na retour bayebi nga ndenge na pesaka bakri na nga ebale kauki ba misi ya minene babimi et puis bayebi nga nde mutu na kangi YouTube na minute oyo pe na mesana ko kanga yango à tout moment ndenge na sa toujours na kati ya ba actualité mais kasi na sepeli nazala na actualité ya makama malamu
non ke nazala na actualité ya makambo mabe o baza ko akizenga baki na yo awa émission na kota kaka mbala moko na la lingi o bimisa nyonso na michopo po ça la bien bimisa nyonso Candide Longindo la maman de Chris Miguel na kati ya Chypre d'ici d'Azolanda yo bimisa nyonso ba Junior Lange bayoka ba Jimmy Timanga porte de la chapelle bayoka yo bimisa nyonso Dieu merci Kitumbu ayoka oh Dieu merci ayoka ozomona Martin Engi voilà toza batu voilà ozomona likambo mususu na vie okoko sala ngo mosali ngo na ignorance osali ngo na kwiti esengelo zonga lana nzembo nazolanda Chris Genda bon chic azolanda biso voilà bapekisaka moto likambo mbala moko mbwa yeba likambo azali kosala ye bapekisaka moto likambo na ntina ye soki ya boyi botika ye ameka nzoto mama o ozolanda misele biso kala beta banzembo bien bandela ngona bandela ngo lisusu bapekisaka moto wana siko banani bazoyebisa ngai bana wenge nyonso wenge ni mutu bazoyebisa ngai balobi lite ya kanda mutakala na nkolo bapekisaka moto likambo mbala moko bwaye balikambo azali kosala ye mama ye bapekisaka moto likambo na ntina ye soki ya boyi botika ye ameka nzoto mama o Martin Engi wala zoyoka yo na comprendre que na koko meka nzoto na wenge te lisusu te na ko meka te Chris Genda bon chic na ko meka te eze sika ko meka te eza libulu nkosi eza libulu ba léopard eza libulu ba lion eza libulu tela kaka bazobenga le roi de la forêt mokonza banyama apesi autorisation kutu aboyi ne kotinda bankoi aboyi kotinda banyama o ba ya nini alobi te nanu kutu batindelinga ba fumi docteur te mais batindelinga ka nzoi Martin Engi pardon nazomona neti o tosalaki kuna ndeti batu mususu ya wenge batali yango mono lingolela ngala lingaka tolela ezosala ngapasi batalité pardon batalité mama na Martin Engi natali ba misusu batalité pardon bandeko na ngai bo partager vidéo oyo nayoki somo ya wenge na yoka somo ya bwete wenge aza partout wenge aza ebele Gogan moto na tembe héritier Wata tour de contrôle diplômé d'état tanga na ye yebisa wenge nga ndeko na bino nga frère na bino na ye lisusu ko bandela na ye ko répéter yango lisusu ngai na tiki na ngai nga na bangi na nga makambu bapekisi ngai bakebisi ngai nzoya lobi pas question nzoya lobi ba théâtre na wana osalaki ekosuke loka mabe mais bango babi nzoya zalaka te banzoyi bakola lukuta kola njora ken piana nzoya zali aswaka pina kodute te nzoya azali tina nsima ndaku na yo aswaka nga nzoya asue ngai yo si yo partini parti kaka esika nasubelaka nazoyebi biso makambo ya solo nzoya azali nzoya azali kasi otalaki na televizio te nzoya asui mbuta na libumu asui mbuta likasi kasi te asui mbuta likasu na libumu ozomona c'est-à-dire nazoyebi biso Martin Engi awa penza eza parti moko eza très fort na émission oyo Yantone le roi de la forêt Igwe papa soko tiki nga na kokufa papa pesa mododre balembisa ya Igwe le roi de la forêt Mampata mama yondalite ya mokonzi Mampata ma Sylvie yebisa papa pesa ordre nga na kokufa na koleka na bemission te mama Jibe piana mukulu wa bankulu
papa pesa ordre yebisa Yansone bovanda bosolola botala likambo na ngai papa chéri linga oloba ona chiluba loba ona chiluba papa chéri chamakanda wani Mungu ni mwema pinje u papa jibe mpiana papa chéri betwa bwe papa malukai malubimpa papa wani check c'est pas pareil check c'est pas pareil toujours. Voilà maintenant. Toujours. Souverain premier. Papa Soko Tingala Okuva. Non, mais toujours. Tata Mobiti. Adolphe de Mingasi. Le grand sapeur, papa. Soko Tingai. Ingénieur Blasiboula. Manda Chan. Wenge Mobimba, pardon. Na comprendre que Wenge za force. Comme Megate na Wenge. Na meka ki na wenge tele sikanga na suki nazo bimate musale zo salama te Yansone le roi de la forêt ngana ko suka wapi gogani natiki gogani na wazonga na site nzoye. Merci. Merci, Pasta. Pasta, na konsoli na konsola. Écoutez les maîtres ninja de. Ninja. Sikatenda. Yonda lito ya ba maître. Sankara de Kuta. Odile Manzaka. Wana nyosuka bata wenge. Base bele. Dr. Ige Malondi. Golf Kizola. Yepe Mathieu Mbumba administrateur ya wenge Roger Mel ndeko na ngai Chino Mabaro yepe na kati ya wenge te ko tangisa nga bakombo bato te baza ndeyo ka wenge tangisa nga bato baza na kati ya wenge ba diaspora ya wenge na Afrique na Europe na Asie na Océanie Amérique Canada ndeko na bino yeyo mutakala na nkolo bakosaki ngai voilà bakosaki ngai bon nalingo bimisa nyonso na michopo nazobimisa nyonso ngai susi ezaka moko wenge telanga na se susi na ngai ezaka moko wenge na nwetelanga na se Ken piana makizembe fimbu na fimbu ndeko na ngai nengo zo mona nga boye chelo bible landa basakana na bible te chelo bible poko seli ken maka merci basakana na bible te mais ya komo sakana na bible akomo sopela bible ba mungwa ozo mona niveau zo sakana na bible ko bano sopela ngo mungwa problème ezate ken piana Martin engi yoka place au bien. Bimisa nyonso yoko seli ken makambu abimisa lo bible. Omoni na mboka oyo. Église nyonso yoka kekenda sango. Ngana sambela na église wana. Banganga nyonso yoka ya Congo bakenda sango. Ngana kota bandaku na bango. Landa biloko na zo ebisa yo. Po keni piana ko bangisa ngana eloko te. Bon. Makamu ya yeko loba ye moko. Est-ce que tangu to sala ki émission ba melisenga ba whisky azala ki ye moko? Azali ba mbuta moko te. Tangu asala émission wana fala abenga mbuta, abenga Valdi na ye moko na plateau. Ba sauter Bible ensemble, ba bwaka ba mungwa ensemble. Siko kena mbuta yete ponani. Ayete ponani ya kangie na ndako. Wa mbuta yete ponzo ya kangie mo ya bimezate. Mutalika soko bimate nzo ya zo soye en désordre tozana yo awa azo soye papa nzo ya za ya solo bucheka tembe te na biloko musu na minute oyo bato baso tia tembe nzo ya panzani partout azo lukaka position ya ko soyo oyoki opération basalite buka beta boma ngai ne passeport diplomatique ya famille na ngai ngai nde passeport diplomatique ya famille na ngai babuka babeta babuoma ebongo famille na ngai kosuka wapi natiki na ngai na okota lisu makamba ba wenge liso la bible mungwa mamoli fa bosa na yo yo koseli ken pia na makambu pona nini teke koseli ye na esika tozo sala buzoba na bisu ya salite ya nkele ya nyei kokotisa ko mwa mama na makambo te kokotisa ko mwa mama na makambo te
pour maman Olive Lembe Kabila nenga sungelaka biso atalaka ba défaut na biso te ngai nakeni piana nani oto manke te na mboka oyo toza bato mifinga makasi ngai nakeni piana oyebango na yebaka papa na sa muto mutunde ko na réputation na nga pe beba na mboka oyo oyebi combien de bato babengisa ngai bazaka na posa babengisa ngai batalaka te mutu ebusha bako bengisa ete nakeni piana ngana keni to manke batu makasi na mboko yo mais ngana ye déjà ko se laver na misengeli na nga bolimbisi ba place onyos na lekaki na lobaki mabe pona makambu ya mama ni mama mama Olive Lembe Kabila initiative please ndeko na ngatika mama wana adoptanga makasi mama wana adoptanga mikanda oya adoptela ngai nanu ba changer mikanda te ke Martin komeka te kote wana bofuninga na mama bofuninga na mama wapi omona babo ya mwana ye pona makambo ya songi mama mama pona makambo ya biloba loba mama mama ofuninga na mama ofuninga na yoka ofuninga na mama Olive Lembe ofuninga na papa Kabila wapi omona ye babo ya mwana pona makambo ya biloba loba mama mama pona makambo ya songi mama mama bakotika la robo ya ngai te na bango Bible bimaki déjà Kenny ngape siko na loba siko pona Kenny yo polingo la kele ngape na ina pesa kio 48 Kenny soki yo po melisa kinga whisky te soki yo po melisa kinga whisky te na pesi yo pe 48 soki prophète Emmanuel Idodi ayambio lisu na bureau lobanga na za mosala nzambe te lobanga na za mosala nzambe te toza awa soki bakobenga na yo epi na yoki na sango bazoninga babotole na mutu ko bapesa ye bazobotola ye bakobotola ye asali combien d'années na makambo ba musique yo na makambo ba orchestre basomela mutuka prophète Emmanuel Idodi asomela mutuka soki babotoli yo mutuka wana te lobanga ite ngape na pesi 48 heures soki ya melisa kinga whisky te papa kena zana ba sokta ba whisky belé akoko melisa whisky spirituel akoko melisa whisky physique parce que aza envoûté omoni batu nyonso bakangama na Ken na venchoka na manike na mbuta esukela bango mabe na kangama kana bango awa na suka na prison te e komi yo kene ko fuka mapona osengela nga bolimbisi na ebisi yo Ken piana toza awa soki yo po melisa kinga whisky ya molimo te whisky physique te soki yo envuta kinga ite Emmanuel Idodi abenga yo mon prophète omoni place ngana Ken to okende e ko suka la biso mabe siko e komi ete po photo bwaka na siko ba maladi ba mbaso ko bwaka mawa na ebisi yo na ochama ina munoko teki Martin Engi asaka na batu na ye asaka na ngai te Congo Lisolo